nga molimo so alobelinga inutile à robomba parce que balobi molimo tango alobela yo il faut le koloba ebela bato bazwi ba décision to ebela artiste bazwi ba décision que ba kopusa na ka sous liboso ba artiste te. Et moi je me pose des questions soki lelo ba artiste na biso a Congo ba komi ko tambola na ba 12 loko ba bengi 12. Comment avancement ya culture to peut comment avancement ya art na biso mboko ekene liboso kosimbisa baninga batouche amabe pot de banane te amabe Belvi Kandi aza parmi ma productrice oyo bazo produire ba film na mboka na biso. Et pourquoi pas to lo babolamu na bango? Et pourquoi pas to pesa bango ba félicitations? Il faut to continuer bango ka ba douce, to lo bela bango ka mabe. Ba te bele bazo so ba attitude na bango moko likolo likambo douce. Bakosa biso te lokwa to lire mbongo intel, to lire mbongo Belvi, to lire mbongo Sila, to lire mbongo Dinana. Oko ma fanatique moko oyo esala obomba même mabe na bango oko misaka bolamu. Yebango succès et silaka. Succès et silaka. Babulanga ndo to yebaka. Lelo to tanga suba komo na bango te. Yoke eluka bulanga ndo China film non. Et puis imaginez 12 elongwe na ba artiste comédien talande comme obeta ba chroniqueur. Chers internautes, je dis bonjour, bonsoir, ça dépend que de l'heure vous suivez votre humble serviteur Siloé Pambou, autrement dit pasteur Yamakiona le talentier, mutu obo lingaka makasi, mutu obo zo yamba mikolo na chaîne na biso kitoko o bato ebele bazelaka. Ixil Botelwa TV, hein, yemoro maman na pesi mbote Ixil Botelwa TV, lelo émission na bino kitoko à travers votre humble serviteur Siloé Pambou. Le talentier azaye morote na sima ya caméra nazali na ndeko na ngai nazali na mutu na ngai kagule ya machine soki nazobi makitoko boye ezandeye soki azopesa babilengi boye ezandeye elelo nzamba sali biso ngolu grâce tozala liboso na bino poto solo la makambo ya kitoko makambo ezosala na actualité makambo eza na vie actuelle nalobaka ngo nga molimo asalelaka nga nga soki na telemi liboso ya caméra pona na yebisa babone na biso seke molimo alobi eloko moboye soki molimo ayebisi nga eloko te jamais na koleka liboso pona na yebisa bino likambo oyo euti kaka boye non eza nde molimo azotia kati na nga elelo molimo asalelinga ngolu grâce ya koya liboso na bino kopesela bino makambo oyo ezoleka na mikolo oyo makambo oyo ezoleka na bavi ya bato enga ezosala nga pasi parce que ebele ya bato bakoti na méthode wana ebele ya bato bakoti na esprit wana bopesa molimo nzela to panza bana nzela ya prophétie nazokota na prophétie avant na koto profondeur je ne pouvais pas passer comme ça sans pour autant dédicacer quelques personnes si importantes. Je vais commencer à ma maman que j'aime beaucoup, ma maman chérie, ma patronne Ixil Botelwa, moi ça mwindu, moi ça taille, moi ça choco frappant. Sans oublier ingénieur Fabrice Sassi depuis Lubumbashi. Sans oublier Yawili Moucheni Koda Mboka. Yawili Batebele ba aussi mais bongo bisote to simba po anene. Yawili Moucheni Koda Mboka. Sans oublier ingénieur Junior Mambimbi. Mon dollar et l'euro pamba Junior Mambimbi. Sans oublier mon vieux que j'aime beaucoup Rossi Mabanza. Et sans oublier Eder Mbemba. Et sans oublier ngana bino tozali awa nalobaki mission na biso lelo eza makambo molimo asali biso ilelo molimo apesi nga likambo ya kosola na bino ba internet na likambo etali 12 uza na bandaku uza par-ci par-là boyokaka 12 oyebi 12 et puis ebele ba mituna ka 12 eza nini bandeko na lina informer bino likambo ya 12 eza likambo oyo ezotambola makasi surtout na ba vie artistique. Et bien là, bato bazui ba décision, tout et bien là, artiste bazui ba décision, que bako poussa na sous liboso artiste te. Et bien là, bato bazui ba décision, que bako poussa na tote, topé qui amitié sili, qui camaraderie sili, ba contre belezo katana, bato belé bazo zoba, ba attitude na bango moko likolo likamba 12. Et le longa na ye liboso ya Ixil Botelwa chana bino bolinga makasi, to solo likamba 12. Et que sola auto sola l'autre la mingi basé côté artistique précisément na cinéma ya moko na biso Congo. Bandeko, je vous informe que likambo 12 ezobeta mama kasi côté taliba comédien.
likamba 12 ezobeta makasi côté tali ba comédien nazwaka moi timing ya kosolana ba ndeko ba artiste comédien ba président ebele koyeba tango mosusu nini oyo à travers makamba 12 et on a yoki et salinga pasi on a yoki salinga pasi. Et moi je me pose des questions, soki lelo ba artiste na biso a Congo ba komi ko tambola na ba 12 loko ba bengi 12, comment avancement ya culture to peut comment avancement ya art na biso ya mboka ekende liboso te to kita na lemba to tuna ba artiste ya lemba ba obeti la bino likamba 12 to kita bandal to tuna ba artiste comédien bandal ba obeti la bino likamba 12 okende na Gombe okende partout esika ba artiste comédien bazali ba kobeti la bino likamba 12. Et moi je me pose des questions, 12 o ekoti lelo na artiste comédien et uti wapi 12 o ekoti na artiste comédien et uti wapi et puis 12 ans et comment on soit en plaire et ce qui est le biso tozu micro pour na to loba na internet c'est parce que tout le monde a 12 et sont en plaire et bato ebele bazo lela bato ebele bazo ko se lamenter pour na ba 12 bato mo ba yokani ba beti moi click mo ba sali yo 12 donc ba okanisolo ba makamo bo autant musu yo yebite yango nde ba benga 12 et ce qui to meki ko expliquer ta moi muke 12 c'est leur compréhension na biso 12 ezali nde nini oza na milieu ba comédien na pese exemple ba comédien wana milieu ba comédien so oza ki na moi ranker moko na intel wana ki akutani na ba intel akoti bango diabo o ba bengi 12 et puis yo ata oye ba yambo na gentillesse mais bango mo ba yokana ke o to finaye o ya tourner te o to salebo yango na nde 12 ba yokana kuna basala ba film makasi ke ye wana to benga ka ete na ba film na biso po lobela biso boy yango na 12 bokuta na matanga mama boni tata boni mena mutema na ye you na fina yango na nde 12 et 12 je suis en plein na artiste comédien yango mone lelo artiste belé ba oleka na ba chaîne ou ezoleka etala mama makasi parce que bazo ba 12 na otanga na ba kombote mais sika bango mo baza ba yebike silowe le pasteur Amakio na alo ba vérité to pesa ba artiste faute te artiste ayoka na te azomona na internet aosala bo te eza yete eza bandeko na ye wana nde babeta ye 12 donc yeto bando benga yete bandeko na ngabilo mo botala gravité likambo to okende wapi biso na ici le botelwa tozalaka ni contre ni pour mais tozalaka au milieu du village et soki likambo ezo simba te ici le botelwa lo bananga silo epambuleka na micro lobelango et yango esalaka biso topusana bandeko tozokende wapi posa na biso ezali culture ya mboka na biso Congo ezala en avance bandeko na biso ba Nigérien batalaka pe biso balobaka te kuna na RDC culture na bango etali cinématographique ezokende liboso et non que biso to enviaka ko ini edo to enviaka o nani bango pe ba enviaka ba exil na biso ba enviaka ba sila na biso ba enviaka pe ba belvi na biso c'est pas impossible. Et ce que je comme impossible parce que biso moko ba artiste comédien mboka na biso to comment obeta na ba 12 en passant na pesi mama nanga Xil Pechanga mbote ezalaki esengo komona Xil Pechanga akeko jouer na film ya Gomez kuna na Nigeria. J'étais tellement joyeux. Combien on a partagé le lien wana ya film wana? Combien na tinaki batu botala ngo pona kopesa force na Xil. Et na komela même mère na ngai Gomez na bi mama et loko sali nzamba pambola yo. Parce que banda makambo a refongama na Congo, mutu asali loko eza yo. Kolongola artiste comédienne na biso a na Congo, aya na Nigeria, pona sala film eza Gomez. Et ce Tolandeli, car Gomez wana sali moi un pas lelo benga grâce à Zolo, grâce à Luzolo pas tournaki. So Landeli bi eza na batu ba betele ba 12. Mutu sala un pas na vie, mais biso tolingo to betele ba 12. Ngasko biloko wana tant que nga molimo sala nga le pasteur Silo Makio na rolinga ngo jamais. Nga molimo so alobelinga inutile a robomba parce que balobi molimo tango olobela yo il faut le koloba. Tango na zui barnière mboka na nga Congo to olinga vérité, Congo to olinga épanouissement. Et ce na simbi drapeau Congo li na loba ke na obombe lote na loba vérité parce que ko bomba et ça le lote. Le nzamba pambola mama nani
Belvi Kandi aza parmi ba productrice oyo bazo produire ba film na mboka na biso. Et so ozui susu Mams Sila Bisalu aza parmi bato bazo produire ba film na mboka na biso. Et so ozui ma mère dit Nana Mavinga o na pesi mbote aza parmi ba mama o ba la fierté ya mboka na biso Congo. Et pourquoi pas to lo babolamu na bango? Et pourquoi pas to pesa bango ba félicitations? Oh, il faut te côté la bango ka ba 12, to lo bela bango ka mabe. Ils ont raté bandeko na ngai. Ils ont raté. Et puis bato ba ko tsa ba 12 wana ezakaka ba entourage, sans entourage ya ba mama wana, entourage ya ba productrice wana, entourage ya ba producteur wana, bango nde ba ko tsa bato ba 12. Monite na keneke pentel alobaki boy, na keneke pentel alobaki boy. Yo petango yo kiango discernement moki o comprendre moki ondimi mba moko ekoti 12. Lelo kita na lemba tuna ba artiste lemba ndenge ni ba vivre au senti bato ba oloba na yo avec ba regret na mutema. Pourquoi 12? Imaginez artiste lemba a la film oyo eteka mamonda tie mais ko benga bata ba commune mususu me bata commune na ye ba artiste commune na ye abengi bango te. So to lobita mususu ayo na rôle na monaki rôle na yo esimba te bongo na film mususu wana. Et bon, on a film, et comme on a filmé belé, et simbate, ya ngomoni biso tango molimo lobi na ngai nga molimo lobana na ndoto nga boete na lali pena molimo lobana nga silowe la muka loba ale biloko bena bomba na bomba te na bomba te même bible yango mo ezoloba ba bomba ka témoignage te ba bomba ka prophétie te. Artiste oba osala musala na bango bien na mutema moko ya boboto nzamba pambola bino. Nzamba pambola bino. Tozo boya 12 nazo telemela ngo. Et puis imaginez 12 elongwe na ba artiste comédien tala ndeko mo obeta ba chroniqueur. E beta ba chroniqueur e kende. Lelo Flore akufi atolobela kiango Flore akufi. Mais tala makambo ile kana Flore. Flore azalaki ni actrice comédienne, azalaki ni mutu soki pe nini mais lelo 12 comme obeta na bango bango mo ba chroniquer ba welana aso swana ba samaka monenge na ndenge ale biso biloko botoko kota na ba ligne wana te biso photo ya lokola molimo asale biso ngulu toloba tokoloba ngo pe kaka tokotika te to banda koloba et jusqu'à tel point makambango esila. Et je profite à cette occasion pour lancer ce message na bandeko na biso ba chroniquer. Restons unis. Et loko moko te ebebisa musala oto sala. Bako sabiso te lora to liera mbongo intel, to liera mbongo Belvi, to liera mbongo Sila, to liera mbongo Dinana, oko ma fanatique moko oyo esala obomba même mabe na bango, oko misaka bolamu. Non. Ngata lelo Mams abengi nga Silowe, je te donne ça. Soki likama mabe lo Mams, osali mabe mama. Ayoka nga mutu ayoka nga, ana makila na mailoko nga na mikuwa loko nga. Et le même Belvi a benginga Silowe zwata oyo. Ceux qui m'a baisé na roloba kem maman au sali bepon akoyoka nga et pourquoi pas dire na mavinga. Ma maman que j'aime beaucoup. To lobango. Franchement nga esala nga pasi makasi makambo. Pour ça na biso ezali to mona culture mboka na biso ezokende. Tozana ba bon acteur, tozana ba actrice makasi o lelo ba joueur makasi ba osala fierté mboka. Et pour la nini te évolution ezala ya makasi. Ezala ya makasi. Totika ba 12 parce que 12 obo sala etimbisi déjà. Yo ta muso kanza totiele 12 eye banate. Mais loko le komi déjà na munoko ba te komi dana ba miso ba yebi dia 12 ndeke. Tango yo obetanga 12 na bike yo obetanga 12. Kosimbisa baninga ba touche. Amabe pot de banane. Te amabe. Amabe bande konanga. Oyo zo sala lelo na oloba mingi bandeko bana ba succès ba artiste comédienne o bana succès lelo ba osa makambo na internet yebango succès esilaka ba bulanga ndo to yebaka lelo to tanga suba komo na bango te yo ke luka bulanga ndo tshana film na ke luka e lukela nga ye tshana film na o mona ka oyate ndeti yo poza lelo lobi nango osila yeba ko soigner carrière na yo. Je parle ça étant que enfant de Dieu
étant que moi na Congo, étant que chroniqueur, animateur culturel, na lobby, yeba ko soigner carrière na yo pour te lobby et simbela yo. Mingi ya artiste comédien lelo, ayebi histoire te, mais le quoi ba betele ka mwana na salabwe, atiamba mo 12. Atiamba mo 12. Na kutana na artiste moka na lemba na centre culturel, to bana sola bien, na mona bi, maman, boni, to mona boni o yazong selinga, tana bi se maman boni yoraye. Na Nathalie, mais auparavant son appelé c'est mon fils ça va. Mais ndeni comme ya mutu na comprendre qu'il y a 12. Totika 12 bande kunangai. Si l'on est pas au milieu du village, ici les beautés la votre chaîne au milieu du village. Nous sommes là juste pour na ko kabolater mais pour na ko sa culture et que ne liboso. Et ceux qui m'ont dit moi tiens sur les kambaroloba, je ne cesserai jamais de passer pour parler ce que le Saint-Esprit a mis à moi. C'était votre humble serviteur Siloé Pambou, le talentueux pasteur Yamakiona. Muto moli mwa salelaka. O moli mwa lobena ngai yango na yo yebisa bino. Totika 12 to sala musala pour que musala na biso ekende liboso. Et pour clôturer, je ne peux jamais clôturer comme ça sans pour autant na pesa ba mbote na ya Willy Musheni. Ah, maman jolie molato, montazo latisa na lemba ba robe de mariage, ba robe soirée, jolie molato, na pesi mboto, on a posa ya location à robe, on a posa ya achat ya robe, Lucas jolie molato, na pesi mbote, Marseille à Congo, na pesi mbote, derrière la caméra Montréal, Kagoul machine, na pesi mbote, ngana bino soki molimo atie sous ce logo, na koleka, pona koyebisa bino, tala numéro na nga yango neza na C, lukanga na WhatsApp, lukanga na réseaux sociaux, komelanga, pesanga mayele na yo pour que to loba to bungisa. Nzamba pambola bino. Eyokani